Après liwa ya ndeko ya Aïda, toyebi biso nyonso ke Aïda auti kokufela ndeko na ye ya makila. Donc auti kokufela papa te, mama te, cousin te, mais ndeko na ye propre ya makila moko. Alors bandeko nanga après liwa ya ndeko ya Aïda, eloko nini oyo ekomeli Aïda Kapilasi. En tout cas, pasi pe mawa bandeko nanga eza pasi. Depuis Aïda uti kokufela ndeko na ye, esali déjà 4 semaines. Bandeko bo calculara te so bo koti na page Aïda botali depuis le jour où ye annonça ke akufeli mutu, le jour où ataka annoncement na ye ke akufeli ndeko eleki déjà 4 semaines. Matanga ya ndeko Aïda elalaka te ke o elala o batana mort te ndeko na ya kufaka akufi lelo lobi bakundi. Basalaka bongo pourquoi bakundaka yango pona nini avant eloko nini elekaki et puis eloko nini ekomeli Aïda na mokula lelo ndenge toye liboso na bino. Mbote na balandinyo c'est Ursule Botelwa TV. Bonjour, bonsoir. Wana boye bara déjà et dépenda kaka na air oyo okolanda émission na biso. Alors na air okolanda biso yonde okoyeba soko ozwa bonjour to ou bonsoir wana to précisera te. Bandeko nanga boyebi ya bino Ursule Botelwa TV ayaka toujours liboso na bino soki news ezali soki likambo ezali nde toyaka liboso na bino. Soki likambo ezate toyaka pe liboso na bino te. Alors wana boyebi déjà toyaka liboso na bino soki likambo ezali wana boyebi déjà toyaka liboso na bino toujours kaka na ba vérité. Na yebisa bino toujours nga na chaîne na biso tolingaka mingi vérité ke toya na makamba lukuta ke toya kokosa bato alors tolingaka mingi toya na vérité. Bandeko pasi pe mawa o tolobaka toujours pasi pe mawa pona ba comédien pasi pe mawa pona makambo nyonso oyo ekomelaka bandeko na biso ba comédien tant tomonaka ba vie na bango tomonaka ba bilo mususu epesaka biso pasi. Epesaka biso pasi. Eloko nini oyo ekomeli Aïda lelo après kokunda ndeko na ye après liwa ya ndeko na ye tomonaki ba comédien basalaki bakendaki ko assister Aïda tomonaki veille mortuaire esalemaki na Congo malgré mutu déjà bakundaki mais tomonaki veille mortuaire esalemaki tomonaki batu bayaki tomonaki Aïda pe basalaki pe matanga na ndenge na bango tant que famille et puis tomonaki ba comédien bakotizaki pe mbongo basoutenaki ndeko na bango Aïda Kapilasi. Alors on appelle merci na ba fan nyonso ya Ursule Botelwa TV, ba fan nyonso o bolingaka biso, ba abonné na biso vraiment ya kitoko makasi, ba abonné na biso o pe ba koma ba fan, ba abonné na biso o tolingaka mingi o pe motema na biso za kasir bino, to pesi bino mbote esika nyonso bozali nzamba lola apambola pe abatela bino. Bandeko nanga boyebi déjà mbote na bino esika bozali bino nde boyeba air oyo bozakuna nde eko préciser mbote nini bo kozwa. Ya bino Ursule Botelwa TV aye liboso na bino pona ko présenter bino émission oyo pona ko présenter bino soit pona ko pesa bino information ya likambo nini oyo ezo leka. Bandeko nanga na kokite franchement na kokite ma émission kitinga na yoki pasi ya komona likambo oyo ekomeli vraiment ndeko na biso Aïda Kapilasi esalinga pasi. Pourquoi ndoki ya Congolais eza kaka Congolais? Congolais aza motema mabe pourquoi? Lelo pays yango nezo bonga te po ba Congolais to mitema mabe. Pona nini Congolais aza na motema moko ya mabe ti na kati na ye? Moi so ucho kufela biso so tozaki ba témoin tomona kine makambo eleki Aïda pesa information ye moko na TV zate ka o biso to yeli bino be information po bomona biso ke to kosa kande o bino boza ba lukuta e bokosa ezaki te ke biso to yela bino information oyo uti pa na biso moko to pesa bino information ya matanga ba Aïda e bandeli kino suka. Aïda kufelaka ndeko na ye azaki na don bautaki koza na pasi moko bakufela ndeko na bango na mboka kamfufu kuna ndeko na banga kufe sika moko baza na famille baza na nindeko akufa ye moko na place moko boy of mambo a famille ata moko tazala
ndeko na banga akufi lelo lobi bakundi. Pourquoi? Pour place azalaki morgue ezalaki te, condition ezalaki mabe, ba morgue kuna ezalaki te, moye batinda te bembe na Congo ezala te. Donc na bamboka kati oyo ezalaka ke mutu akufi lelo bakundi lelo, bazala na choc ya bungisa ndeko na bango na ba niveau wana. Aïda Kapilasa leka na TV apesa message wana avec douleur. Oyo douleur ya ndeko na ye. Aopesa information na passe na motema. Après sango ya ndeko Aïda, batu bayaki balobaki tomonaki batu bayaki ko interpréter ngo na bandenge na bango. Batu musu baye Aïda kendaki Angola, kokendeka aki Angola banini kokende kosala soki kosala Bercy kuna na Angola, et Aïda kutu batu musu bayaki voir même ko akiza Aïda. Combien de personnes bakiza ki Aïda na liwa ndeko na ye. Mais babosani ke sirse na ye uta na Nzambe, babosani ke abandaka ndenge nini po akoma lelo ndakomi. Tango batu bazaka na faible commencement, bato ba surnorma, bato ba kombo bazala te. Mais tango Nzamba eleva mutu ekomaka simbi kisi, ekomaka o asali boye, bomona ape belevation euta epa Nzambe ezala bien. Banda bakundi ndeko na ye esali déjà 4 semaines. Bandeko bolandanga na bokebi nyonso. En tout cas, ce zambala liboso koti na Irsil Botelo TV. Joa kiti vanda, abonnez-vous, au commenter, au partager, au kiti pena, au mi vandisi na chaîne Nabiso, au fini cloche et notification prochainement sur toute ba émission et comme la caillou directement partout au kozala. Ndeko nanga yo o koti zwano kiti vanda l'aise, mi vandisa vraiment Olanda émission Nabiso na kimia nyonso. Bandeko, ça fait mal. Ça fait mal. Soki no bungisa mutute, oyeba pasi o mwa swa yoka ate. Yaya baloba matange sila ke pa bapaya. Mi pa bakolonda ko esila rate. Tovanda ki boye, tomoni Aïda a posté photo na ye ya make-up. A posta ki ba photo na ye, ndenga tine ba make-up. En tout cas, bandal ndeko na ye akufa. O mbala liboso na mona Aïda kangi photo a posté et puis basala ki video mo buena décor. Video o Aïda salina décor na make-up o Aïda tie yangonde peuple congolais a poussani penza pembeni ya Aïda pona kofinga. Ça fait mal au cœur. Et ana batu muso balobi azeli 40 jours te. Fala zilata 40 jours. Bakundi ndeko neka lobi. Yele lo azongi musala. Yele lo soki bote ne longa zongi musala. Yaya. Bofute Aïda ndako. Est-ce que bolé sakaye? Est-ce que botela ye carburant na mutuka? Est-ce que bino bosombe la kaye bilamba? Est-ce que bino nde bosombe la kaye da miliki to bino bolé sakaye? Banda bakundi ndeko na ça fait déjà 4 semaines. Fala zaka na se avanda lelaka. Donc posa na bino ezaki ye fala zaka na se avandika na se azolela. Le monde est méchant. Hein? Vous êtes méchant. C'est la méchanceté. Bosala ngo bongo comment? Boyaka ofinga batu sans pitié. Bozana mawa batu te. Ata lelo Aïda te bote te. Ata lelo Aïda zongeli musala te. Ndeko na ya olamuka te si akufaki. Et si akufaki bakundaki olamuka te. Aolamuka te. Ah mais non. Moi so ba fingi ye ba commentaire à ma ya bizarre. Tout ça pour Aïda a te make-up pour azongeli musala. Mais c'est normal azongela musala. C'est normal azongela musala. Et musala o ye azwela mbongo. Et musala o ba futa kaye. Ezate ke aosala te avandi na ndako ba futa ete. Il faut que de tournage pour ba futa ye. Pour mbongo wana esunga ye na libota na ye. Bwebi ba charge boni o mwana wa mukia za na famille na ye.
bomona ka aida mwa mukie me boyebi charge boyebi te batu boni o babikaka na sima na ye boyebi te batu combien o ye azwaka charge na bango na sima boyebi te mais directement boye kofinga ye directement bozwi bana bino courage ya kofinga ye po atie beauté soki atie beauté nde longoli ye pasi oyo aza nango na motema soki lelo ayida atie beauté nde longoli ye susi ya ndeko na ye ere moko totika koya olobaka nga aloba toujours na bato owana eloko omoni foto ya mutu owana eloko okomante te leka ndeko na nga leka echange yo te elongolo mpe kiyo te esengaka te boya okomantaka boblesaka bato tala eya na bato mosusu baloba te me bazalaka blesse facilement eya na bato mosusu bakokaka choc te oleki na bafoto ya bato okomante ofingi voire même mutu mosusu alongoli bafoto oyo na page na ye ake koplibie yango akomika makambo ofinga likolo olie ndeko na yo bakundi ndeko no pas même 40 jours yo otie babote bandeko na nga ndeko na esi akufaki ozonga te peut-être pas na yo matanga esili mais pas aida matanga esili te ana matanga ana pasi na motema aotia beauté aoke tournage aotia beauté pour kabima bien aotia beauté pour kake musala parce kake musala yango atie beauté mais kotia beauté elongoli ye liwa elongoli ye pasi ya ndeko na ye te na motema yo nde susi esila o avant yo nde oyoka pasi na motema te po azala ndeko na yo te yo oza na pasi na motema te po oyo akufa azala ndeko na yo te yango oyoki pasi ya Aida te so oyo akufaki azalaki ndeko na yo olinga oyoka nde Aida oyoka na minitio kotia beauté eza synonyme esengo te bokanisa te bato nyonso bazalaka bilongi bien po batie beauté basaliso nini bokanisa te ke baza bien bana kimia bokanisa bongo te eya na mutu mosusu atiene babote asoki bote na elongi ne me na kati ya motema na ye aza na kimia te eya na bato mosusu façon na ye ya kose defoule ana problème siko façon na ye ase defoule ezaka atia bote bato mosusu bala bongo Aida no na matanga aolela no ndeko na ye bakundi ndeko na ye kotia nango crayon atie crayon alati kitambala atie nini perike eya kobosa na likambo te botika mwana bato kimia bolatisaki liwa ndeko na ye alie ndeko na ye alie ndeko na bolatisaki liwa ndeko na ye après boye lisusu donc yenda azana aplibie te po ata lobi avanda na seti 3 mois tanga obima boloba kaka bofutele ndaku te vie eza pasi bandeko vie eza facile te bandeko na bana kisasa baoyeba vie eza facile te partout ezala na poto ezala wapi vie eza facile te bandeko na nga po afuta ndaku fo sala po alia fo sala siko bino boni bo prouver musala ke ake musala te avant na se po alela ndeko na ye yango nde bino boni bo sala ye abandolela ti wapi alela ndeko ne ti wapi alela deja alela epi aolelaka bandeko ya na bato mosusu bakufela bato 10 ans passé mais so bakanisi balelaka nde bokanisela ye po atie bote nde bokanisela ke pasi esila ye lelo te pasi esila lelo te ndeko bino boyo okoma buzoba po bokufela te douleur yokufela ndeko esalaka pasi ça fait mal kokufela ya douleur na motema pasi wana esilaka mutu te eya na bato mosusu bakufela baboti kala meso bakanisi bayoka pasi na motema akola nzela maona ndeko na ye tomona bafoto oyo Aida posta akola nzela mona ndeko na ye bazalaka bien na ndeko na ye mobembo ekabola bango koluka likola kozanga
koluka oyo ezokabola bato na bafamille ndeko akende boye akeluka bokabwana ndeko no mpo ye akende oluka vi yo mpo tikala oluka vi na ndenge na yo eza réalité eza baréalité ya vie bakabwanaki mpo ndeko akende koluka ye mpe atikalaki koluka na ndenge na ye ndeko place akei liwe ezwi ye ale aida oza na esengo akundi ndeko na ye mbala moko aye susu azongeli susu boye azongela aza na esengo te bandeko s'il vous plaît botika eloko wana bosala s'il vous plaît eza bien te botika oyo ofinga kaye na bacommentaire bopese pasi oplibi yonoka foto ya mutu mpo finga bosala yango nde nini boyoka yango ndenge nini ozunoka foto ya mutu oplibie mpo finga yaya boyoka yango esala bino na koma kozwaka foto ya mutu oplibie foto ya mutu ofingi na yo esala bino bien en tout cas ça fait mal la famille naoki pasi na motema kotala façon comportement ya peuple congolais eza bien te o bosala boye ndeko na bino congolaise o bosala bongo boyebani na aida te peut-être boyebi ata te bomona ayeka na tv mais tala lelo nde bokomi oplibie bafoto ne partout mpona ofinga ye il faut arrêter c'est pas bien il faut arrêter bandeko nanga ce n'est pas bien eza kitoko te il faut arrêter moko congolais il faut ozaka na respect ya bato pasi eza pasi pena mpona peuple congolais courage Aïda Kapilasi vraiment beaucoup de courage oyebi déjà nini communauté na biso ezaka bongo donc bato musu mitu ebela bato musu mitu ekota fumi soki ndenge nini toyebaka te courage na star na biso Aïda Kapilasi oyo ekomi esi ekomi alors to supporter kaka choix ezate merci na bato nyonso oyo bolandaka Ursule Botelwa TV merci na bandeko nyonso oyo bozalaka wana mpona kosoutenir Ursule Botelwa TV bandeko nanga soki eza mbala liboso otombe na chaîne na biso vraiment soki eza première fois na yo okutana na biso osabone commenter olike opartager nzamba lola akopambola yo ndeko nanga video ya kitoko boye il faut partager donc partager vidéo oyo partager na ba WhatsApp na ba statut partout partager vidéo na biso nzambe akopambola yo wana tokutani mbala sima soki yesu azongi te à la prochaine occasion abonnez-vous commentez likez bisous bye